Le boss c'est Didier Masuki au Suksi Bango. Didier Masuki, la mandé fois pembe. Grand pote Didier Masuki, mon producteur. Grand pote Didier Masuki, mon beau frère. Bonjour, Bandeko Balandi, émission sur la vie du public. Mbote na bino, c'est pas Bozali. C'est votre humble secrétaire Didier Masuki, mon bala mandé fois pembe. Na pessimino no so Mbote pas Bozali, na 5 continents. Bandeko li kam dem so na bino. Ezali pasi mingi quand ezali pasi mutu akoboma yo kaka mutu bozalaka esika moko kaka mutu bolalaka bolamukaka na ye kaka mutu bobotama quartier moko kaka mutu bokoli ensemble botanga classe moko boyega ndako boma yo likambo eza nini chers amis biso ne tokoli boye soki na quartier na ngai eza na mutu moko osala honneur ya quartier akomi ministre quelque part député quelque part comme pasteur quelque part comme déjà c'est un bon abisso quartier mobimba mais autre monde à l'élo ce n'est pas le cas. Pourquoi? Et dans la vidéo moi que au tambola na minute yo et ça mena ndeko mona France soit disant que baïma mela mbongo ya lopango et quand on regarde la vidéo ça se voit que la personne ko aviser ndeko na biso ya député na kombo ya Pepito Kilala. Et sont là que ça kaza lobela Pepito Kilala. Tout ça analyse, c'est toyer ba kazo lobela bena Pepito Kilala. Pourquoi dans le bibongo? Ce qu'on a dit vidéo na sali a lobi que aza député national, député provincial. Na Bumbu, c'est elle qui est député national et puis député provincial. Ndeko Pepito Kilala. Bande kunangai. Na vie, tozaka motema mabete. Tant que ozo motema mabe, na vie ya mutu, na vie ya bana batu, na vie ya bamasa ya boye boye, kati na yo moko okozala jamais na bénédiction. Kati ya bana na yo pe okozala jamais na bénédiction. Pepito Kilala akoki ko escroquer mutu mbongo ya lopango te. Eloko ezala pasi kaka mwana ya quartier ndazo boma Pepito Kilala. Pepito Kilala dernièrement boyebaki makambeleka kimingi na Kinshasa. Yango il faut que na Kinshasa avant que ya kovanda osala émission il faut que na Kinshasa soki ya koyoka kaka kovanda kaka mdaudi Kinshasa asoya bisa mboka na bakulune mboka na boyeboye ozi otena mutu sombaka billet kene Kinshasa ne okoyeba ba réalité ya Kinshasa pas que koyoka na matoi mutu kwa la Pepito Kilala eloko nini o ezangie po aya komela neti mutu kwa bino lupango et lupango ngo il fallait zata yo moko me ya famille amela bino lupango ya famille Pepito Kilala bande ko moko n'esprit ya bien moi respect ezalaka so bozala mutu mona quartier nzamba tombolié il faut fungolele motema soki bino mo batakasi bokomi ko boma eza kwa bozo boma commune na bino bolingi commune na Bumbu te wana bolingi commune na Bumbu te bolongola nanu ba n'importe quoi na bino lokola soki basola so bosala bana Bumbu et kabona so na 3 4 5 parties alboyi na mutu oyo azotombola lokuma commune na bino bokomi ko bomaye ko ya ko makam oyo eza lokuta ndeko neso oyo akolanda vidéo wana boyeba que vidéo wana makamna so lobami wana eza mensonge. Si c'est vrai on a besoin des audios oyo ezola kisake to so yoka ke voix wana ya Pepito Kilala. Pepito Kilala n'a pas le temps asa mutu munene mutatangi classe et puis loko na koyesa bande kuna ngai Pepito Kilala ayeko zombongo sikote maman ya dika bale ko muna mbongo boye Pepito Kilala boyebi ayeko zombongo à l'état te. Par contre on sait ba œuvre o ezaki batebele baza ko féliciter. Donc Pepito Kilala n'est pas n'importe qui ou n'importe quel député. Ya koya posi téléphone ko vandi ko wani ko loba escroquerie oyo makam oyo ezanga mutu na makolo. Tango retour yaka boni ma subir ba conséquences. Na lobika abongo.
to bande ko balandi vidéo na nesko bokolanda bozoyo ka baso ba opepi to kilala député mo balinga mena kumbonga lupango eza faux archi faux. Si c'est vrai bazonga batia ba audio pour internet comment le kamule ba audio yakana ba audio o ezola ksaba ba bazoyo ka to tsepe pepito kilala zo ba voix normal na kwa wana o so disait benga kibino o esenga bino mbongo babenga ndeko na yo pepito kilala n'a pas le temps de faire ça. Eza ba tumusu bo be sa réputation na bango mais muto ka pepito kilala likam o ayebite mutu tu na vie à sa derrière na ye mais ya koya ko be sa réputation ya mutu na likam o asalite ezo ça passe mingi puisque mutu oza honneur ya commune na bino mutu oza honneur ya commune na bino. C'est pourquoi ma vieille Clara de Bruxelles, ce sont des gens à féliciter. Ce sont des vieux à féliciter. À ça, tout à peine, il y a Pépito qui là, on peut ça va conseil. Petite sœur Salaboé, petite sœur Salaboé, à tout tombe dans le coup, ya bumbu. Nana finga à bumbu te. Nana finga à selemba ou te. Ah, bah la bumbu, bah la selemba ou. Mais les lobos du monde, appelle ça un honneur. Député national, député provincial. À tout ça, va œuvre, oh, et monana. Nous avons acté à Pépito qui là sur côté l'internet ezali et na place que bino mo ba la pour selemba ou pesa mutu ana valeur bo komi ko finga ko ba makam o ezali kuta na internet batu oyo bozomona ba photo oyo ezoleka oyo bangona batu baza ko skoka batu na Kinshasa et bala basi bozomona ezala ba omzo alata ka voix ya Pépito Kilala. Bayebi bien, bayebi kaza député, balata ka voix na ye ba photo bozomona oyo. Bangonde baza ko skoka batu bambongo toza na batu oyo baza na kata makambo wana. O bameli bangombongo. Tout ça mene na Bruxelles, musu na Paris, batu la bayaka ba posa ba candidature na députation. Ba ko ba député, mais ba so akité. Nzamba la raté po, ceux qui boza makambe vous souhaitez ma fina bino. Donc, les bossons ya koya ko vanda boye à YouTube, nzambe. Kaka pona ozomo 200 €, 300 €, 400 €, oya ko mama be ya mutu. Siko différent des awapi, na bano ba finga ba internet, na bano ba sala bobe do bino tu lingomba moko. Pona nini 200 €, 300 € ekota. Pépito Kilala n'a pas ce temps-là. Asa na mapango bele o bimo mais ça il faut que wa ko mais là sur 10 000 $, sur 15 000 $. C'est rien pour la Pépito Kilala. Et puis quand ça là jamais pas bana ya bumbu, c'est le mao bana ya gal. Pépito Kilala ko sala yango tende ko nyo sango na vidéo oyo. Analyser yango bien. Jésus-Christ ngalite kakae. Judas kaka mtazai ko tambola naye. Kaka bala bumbu ni bino nyoso te. Mais quelques-unes autres hommes ont commis comme ma député la bino na makam o ayebeli tina te. Eza maramingi. Eza maramingi. So que ça pona makam ko 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 na o erogali lisungi, erogali boyboy eza maramingi. Wana pe ngambo bino bozali. E ko marché te. Ngambo eza ki bazaka basala malom pona batu, ba edaka batu. Nenge erogali sunge zali au moins nzamba ko tsako loboko tout le temps jamais ko mona membre moko erogali lisungi ay atelema anu finga moko ba autorité ya commune na Bumbu to Selembao ezama wa mingi bato fingisa ba congolais bango e ba photo bozomona oyo ba photo zo leka o bango yo oyo baza ko skuka ka batu ba soit disant ko faire voyager au mutu au fudi soki 1500 3500 en avance. Au pesa avance à 3500. Retour sur Moutaye. Bazio mbong balie. Bato ebele bango wana. Et puis na kata basi oyo. Eza bango baza ko tizaka kombo ya Pépito Kilala. Ba ebina voix na ye ba ko benga yo basali boyebo. Il faut ba kanga bango. Il faut ba kanga bango. Eza mami bandiko na nga ya oli kamnenga na Sabino Neko. Tanto ume na poto to koma kamitema malamu na batu oyo baza kozwa. Bato bazwa poto lelo bato totika na quartier baleki totika tango bazo zo ba poste bato to sepela soki to komi ko yina bango ko lukela bango mabe vina yo e kotika la jamais kozala na réussite
vie na yo ekotikalaka jamais kozala na réussite. Pépito Kilala, c'est un député national puis provincial et azosala makambo ya malamu. Même si azaki bourgmestre na commune oyo bolinga koloba te, même soki bolinga koloba komba commune pa ya utaki te, na commune wana balelaka Pépito Kilala ti lelo po asala ba œuvre ya bien. Ndeko na ngai soko olingi nzambe asunga yo na vie bandeko, soki mutu ona libota ya quartier na yo camarade mwana leki yaya nzambe atomboli ye fungolele motema. Soki ka pona osa bambongo ya bato mo quelconque quelque part aussi bambongo po oya kosalir ye na internet mbongo wana soki mutu wana obozo salir ayebi likambo te boyeba conséquence oyaka na vie, boyeba conséquence oyo eyaka na vie. C'est ça likambo yango alobaka yango wana. Donc eza Pépito Kilala te mutu akosala bakone wana bafoto bozomona eza koleka. Clique oyo baza na bato na bango na Paris, baza na bato na Belgique, bayebi bato bene ya quartier ya Bombo Selembau, bayebi pe Pépito Kilala bien, baza koutiliser komba Pépito Kilala nyonso mpona nini? Po basalir Pépito Kilala, notre député national et provincial. Je suis congolais, Pépito Kilala c'est un député, c'est une congolaise. Ado sa pona mboka na Congo. Soki Bumbo ebongi, eza kwa kasapu ebongi, eza kwa ba Bumbo ebongi poti aza congolaise. Mais ça passe si net na commune na Kala mona député mo bimi na Kala mona na liboso télévision na mona ko kosele makambo. À mon âge. Kapuna landa 200 300 fois ya YouTube. Ma mingi. À bon attendeur, salut. Le boss DJ Masuki au Suksi Bango. DJ Masuki, bala mande fois pembe. Grand pote DJ Masuki, mon producteur. Grand pote DJ Masuki, beau frère.